Zambe o nakomi tunaka o Poso mwindo eutande wapi o Poso mwindo eutande wapi o Koko na biso ya kala yenani ye Yesu mwana Nzambe yende mondele Adamu na Eva bango nde mindele Basantu nyonso bango pe mindele Pona nini o nakomi tunaka nakomi tunaka Nzambe o nakomi tunaka o Nzambe o nakomi tunaka o Babukwa Nzambe tomonaka boye Basantu nyonso foto se mindele Banzelu nyonso bango se mindele Soki zabulu foto moto mwindo Injustice euta wapi o Ah mama nakomi tunaka nakomi tunaka nakomi tunaka nakomi tunaka Nzambe o nakomi tunaka o Poso mwindo eutande wapi o Poto mwindo eutande wapi o Banoko bakanga biso mayele boye Bikeka bakoko bango baboyaka Kisa bakoko bango bandimaka te Kasi na ndako Nzambe biso tomonaka Tokosambela chapele na maboko Tokosambela bikeko bitoni ndako Kasi bikeko yango se mindele Pona nini Nzambe nakomi tunaka nakomi tunaka Nzambe o nakomi tunaka o Baprofete mindele biso tondimaka Kasi bato mwindo bango bandimaka te Pona nini Nzambe osala biso boye Afrika miso efungwani Afrika tozonga nsima te Ah mama nakomi tunaka nakomi tunaka Lelo tozali mukolo ya samedi le 27 avril na banza bandeko nyonso bozali branché kati na station na 3 fois www.radiolisolo.com te bisika oyo na bozali pe branché na sous division ya mon pays ma patrie oyo ekambami epa na ngai ndeko na bino frère na bino ndeko na bino l'impresario Joachim Zambona. Pourquoi lelo yo sujet tokolobola ezali très complexe, très compliqué. Ezali sujet oyo bana ya Congo na banza eza toujours ko continuer ko kabola biso na ba opinion ndenge na ndenge. Na ndenge to yokanaki 2013 ezali mbula oyo tokotante ko reset makambo nyonso a zero. Mpo ete ba place ba confusion ezali to yokana. To mekampe ko yeba soki to yiko tambola nzela moko na ba opinion na biso. Parce que mikami mbwa lekila kumosi vumbukila kumosi eliniko baete bato sobo iko yoka na bokotambola nzela moko pe progrès ekomona na pe bokokoma bisika oyo direction kitoko ezali mais soki bozali ensemble te na ba opinion c'est que boyipe ko vanda zala moko te boyipe ko tambola nzela moko te progrès pe ekotikala komona na te ezane tiaka nyoka ya detet tete o alubingam na kokende bo finalement direction ni bokolanda ezali ko yebana te nde po wana biso bana Congo sikoyo to bana mpe ko yeba ete ba makambo eza ebele oyo ko yiko kabola biso mais ba makambo nyonso na bisika nyonso yiko mona place ba opinion ezali trop diverse
to mekampe ko bana koyebaka ba point wana soki eza trop stratégique mbango moto wana faut toboma yango. Moto ezopela na Congo na côté spiritualité parce que Congo est comme divisé na ba foi ebele entre autres eza très principal toza na ba foi ba chrétien na groupement na bango o eza pe diviser les sous en trois catégories. Catégorie ba chrétien catholique ezali catégorie ba église protestante qui est na Congo toza sukolo blanc ba église protestante to komi ko ba église de réveil ezali foi kimbangiste pe ezali oyo finalement ba toza sukoye bateto ngana zolo ba awa je représente maintenant la population, ne faut pas prendre ça d'une manière personnelle. Ba to baza sukoye bate les kimbangistes sont des chrétiens ou bien baza ba chrétienté baza ba bokokiste ou bien baza ba bokokiste te et ceux qui baza neutre alors baya ko lakisa neutralité na bango na ba point oyo eza ko pesa kipelekese oyo congolais toza ko yokana te mboka moko mi ba opinion ebele fois moko mi fois yango komi trop divisé nde ba masolo oyo yango to kolobela na mpoko ya lelo place oyo eza ko pesa un peu confusion entre nature ya balome noir na nature ya mundele na bokutani na bango na sujet etali nkolo Yesu Masia oyo mwana ya mama Maria na papa Joseph papa na musuni et puis mwana ya Nazareth de confusion eza kolekaka ya trop place wana na mikolo oyo tant biso tokola ki vers les années 50 60 na zozo génération na ngai il n'y avait pas une confusion na makambo etali nkolo Yesu na nature na ye na appartenance na ye. Mais na 2013 oyo na banza tokoyoka na ete ou bien Congolais a poussé ba raisonnement un peu mulai mingi changement esalemi entre ba génération ya kala na data lelo ba génération ya mikolo concernant nkolo Yesu. Ba musuba lobi aza mundele makambo na bango ba mindele wana ya biso ba yindo te. Ba mususu balobi no ya azalaki pe mutu mwindo masolongo pe elekai kaka na Afrique epa na biso ba mindende ba ko yiba yango po ba komisa ngone tiaka ya bango me masolo yango elekaka na Afrique. Ba mususu baza ko loba ete non ezaka duplica ya ye moko mfumuki mbangu mutu azape na masolo wana ya nkolo Yesu. C'était pe très complexe et comme kokoso mingi toko tester batata o batiki biso bana papa Simo Kimbangu est-ce que opinion na bango ezalaki ndenye moko ke opinion ya leloyo e comme tout autour ya masolo ya mfumu Kimbangu contre Jésus Christ ou bien batata o pe batika ki mabele batika le penza koyeba pe nature propre papa na bango te. Sinon je question musu e kozala na pe toko tenter pe ko développer comment papa Simo Kimbangu dimanche passé na émission to salaki e ay ko suka ete ndeko mukolo amekai ko confirmer ba makambo oyo presque epesaki biso mpe michopo eninganaki ou bien alingi ko prendre biso vérité ya sika ou bien vérité ye ou bien ba kimbangiste ba bombaka me balinga ko yebisa biso yango te lokola ba radio e komi nango place kitoko ya ko yeba ba opinion ya batu mokili pe efongwa nango penza très bien. Ba sujet tabou pe eza nango sous te oyo lobi ezaki ba secret caché ezaki ba tabou lelo eza le sous ba tabou te oyo continue kupoma ko ba tabou problème ezalite mais vérité e ko rattraper ye ka kanzela nzela de toko lobela ngo pe na ba question ebele e ko leka awa ki na linko briske na ba opinion ya batute noki ya ko lobate yo lobi bonga na lobaki boete toza na temps mingi de lo presque pour 3 heures du temps toko débattre ba mpoke ya trop mais pona ba oyo nasali sondage ya koyeba question oyo eyeli biso pasi ya moto moindo ebanda tango nini qui est la première phase na biso toko débattre selon statistique ya batu bazolanda ngai ba participer na survey na ba question oyo na posaki ba réponse eye un peu trop variée ba mususu balobi ete pasi ya moto moindo ebandaki na tango Mobutu. Si je parle du Congolais, c'est quoi on a tagi buto muindo batu ba filtrango beaucoup plus na Congo kaka. Bo to kene na ndenge bolingela ngo bongo. Pasi ya Congolais e bandaki na tango Mobutu na ba kimbangiste ba iko sangisa mpoke na bango ba komi otambula nzela moko nde ero wana Congo eko beba. Batu bazolanda ngai bozoyoka opinion na bino na pesi yango awa. Bakambala na Facebook boyaki na yango na Skype boyaki nango na Twitter
na ovu banini tout ça to sololi na puiser ba statistique ya trop ba mususu balobi place ya biso ba congolais place ya Congo ebandaki na tango bato baindo en général ba Noé na les trois bana na ye Sem, Jafet na Kam place moko na bango akendaki komona mutakala ya papa na bango mutakalisation wana amonaki mutesalaki ete mwana wana si bien kazaki très génial un noir azaki couche azaki na loposo ya moto mwindo azwaki libakala ya papa na ye alakelaki mabe elokola azali ko représenter race noire akendaki pe na côté ya noir côté Afrique yende mutakumbela biso libakala wana ba mususu balobi te ezali place loti ayaki kozwa ba propre fille na ye bana nyonso mibale atamboli na bango pe baboti na ye tata na bango oyi kobota na tata te elokola Lot azalaki mutu ya kote ya moyen ya kote Afrique Lot azalaki supposé kozala noir ye na Abraham donc biloko wana tata Nzambe alingaka ba action ya bongo te bana wana bakendaki kobota ba clan to allo oui buta mikolo tsana mikro na off parce que toza koyoka yo awa nde bana wana bafi wana baza pe koza libabe oya biso bato yindo ba mususu bayeko bakisa ete place Jacob bapeselaki mapamboli oyo ezaki prévu ke na Esaü et que Bible ezako insister ete Esaü azalaki na loposo moindo un chasseur et puis Jacob azalaki na loposo clair ya pembe nde libakala wana mama na bango mama Rebecca mkolo ya bamapasa oyo na ndenge pe Nzambe alobaki deja ete Esaü na ina ye mais Jacob nde na lingaka mwana moko ya noir azwaka su libakala a partir ya libumu ya bobotami nakomitunaka nakomitunaka Nzambe o nakomitunaka o Nzambe o nakomitunaka o Poso mwindo eutande wapi o Poso mwindo eutande wapi o Koko na biso ya kala yena niye Yesu mwana Nzambe yende mondele Atamu na Eva bango nde mindele Basantu nyonso bango pe mindele Pona nini o Ae nakomitunaka Ae nakomitunaka Nzambe o nakomitunaka o Nzambe o nakomitunaka o Babukwa Nzambe tomonaka boye Basantu nyonso foto se mindele Banzelu nyonso bango se mindele Soki zabulu foto moto mwindo Injustice euta wapio Ah mama Ae nakomitunaka Ae nakomitunaka nakomitunaka Ae nakomitunaka Nzambe o nakomitunaka o Poso mwindo eutande wapi o Poso mwindo eutande wapi o Banoko bakanga biso mayele boye Bikekwa bakoko bango baboyaka Kisa bakoko bango bandimaka te Kasi na ndako Nzambe biso tomonaka Tokosambela chapele na maboko
tokosambela bikeko bitoni ndako kasi bikeko yango se mindele mpo na nini nzambe nakomitunaka nakomitunaka nzambe o nakomitunaka o baprofete mindele biso tondimaka kasi bato mwindo bango bandimaka te mpo na nini nzambe osala biso boye Afrika miso efungwani Afrika tozonga nsima te amama nakomitunaka nakomitunaka Merci bandeko bozali branché kati na 3 fois www.radiolisolo.com bisika oyo ngai ndeko na bino frère na bino l'impresario Joachim Zambwana kati na émission ya sous-division ya Mon Pays Ma Patrie tozali kolobela place ya pasi ya moto moindo euta wapi nzembo oyo euti koloba oyo ekokai koloba selo compositeur na yango nzembo oyo ebimaka na tango biso mosusu bakizevo na biso ya gota na biso ezanano vraiment na ba poil oyo ezaliki koikozokisa te wana ba matiti na sama peka ebandiko bimaka sikoyo melelo kande tokomi koyeba valeur ya nzembo oyo me tozali kolobela ete place pasi ya moto mwindo euta selo ba sondage na uti kosala ya suka na lobaki place Jacob na Ezau ba mapasa oyo babotami na libumu moko na era kobota matricage ya singa esalemi tricage singa esalemi kaka te me Ezau babotoli ye apparemment ki bokolo na ye epai ya petit frère Jacob likolo ya tricage ya mama na bango biloko nyonso eza kofunda ete Ezau azalaki korepresente loposo moindo place wana pe libakala na biso ebandelaki bamosusu bayeko renforcer ete wi Egypte na ba technologie na ye ya ba ndenge na science nango na ndenge na bokabi kabi yango na ba mindele alelelo Egypte ekoma mélanger na ba poso pembe et puis on suppose que ba égyptien bazalaka ba mindele batu ba eleki science na likolo et puis toteka kimfumu na biso nyonso ba mususu ndenge nzembo tikoloba balobete babikeko na biso nyonso bapesa na ba musée de terre kuna nde puissance ya bokoko na biso ezalaka nde babotola biso ba makambo nyonso ba oya suka ba ekoloba ete parce que ba bokoko bakoko na biso bateka ki bandeko na biso ya ba esclave batu bazaki makasi ba génial de place wana mundele aye ko dominer sur biso parce que abotola biso ba makekese na biso ba makesa nyonso wana bakendaka ba mabanda nzazi nyonso wana bakenda kotongela ba mindele ba pont ba building ba nini science mayele makasi na biso ekenda wana nde bokoko na biso abandeka bokoko bazo kanga boteka kipe bino pe bozako participer na désordre o edekaki na Afrique ya suka bakoko banzami mpungutulendo na biso toyeba iko sambela nzambe na ndenge na biso pe respect ya muntu contre muntu kibumuntu ya watu benga makabantu kibantu kibumuntu ezalaka mena data leloyo kimuntu wana to kabaya ngo na boyambi Biblia na koyamba Jésus bayeko te ya biso Jésus pendant que biso moko sans Jésus toyeba ke déjà kimuntu kibubantu toyeba ja ba respect de place oyo parce que nazuma loba mingi introduction eza mulayi mais lokola lelo eza parmi ba émission kitoko oyo lingi kozangela te eza ya yomoko Mon Pays Ma Patrie tozana bato ya mayele ya trop basi bakote biso déjà na singa awa tozana ndeko Wesley azana biso awa mwana mayele na Felicitaka ye tozana ndeko docteur Dompe Mvitakanga mtaza spécialiste na kote ya bokoko
pe aza archiviste na ngai makame bele ye mutu aza un grand archiviste na biso za foto pe seja diplôme na doctorat na kote wana. Toza pe na mbuta Roberto Mukolo mutu azali un historien certifié kimbangiste oyo aza na parmi ba mbuta oyo l'église kimbangiste kotikala jamais kobosana na ba œuvre oyo asalaka aza kati na biso. Toza pe na papa Mawabi oyo aza ko représenter génération ya kala ya batu babona ba mfumu kimbangu babotama na batawana baza na expérience na Congo azali la pièce rare dans notre musée ya Congo. Photo félicité ko na mbuta bo na pembe na biso ako assister biso. Toza pe na petit frère nanga Odompa mutu ayela kabiso ba challenge oyo ezali ko dévier yango te vérité abimisaka yango bango nde batu bakoteli biso ja na kati awa. Alors sans plus tarder Zambe o nakomi tunaka o Poso mwindo eutande wapi o Poso mwindo eutande wapi o Koko na biso ya kala yena niye Yesu mwana Nzambe yende mondele Ata muna Eva bango nde mindele Basantu nyonso bango pe mindele Pona nini o nakomi tunaka nakomi tunaka Nzambe o nakomi tunaka o Nzambe o nakomi tunaka o Babukwa Nzambe tomonaka boye Basantu nyonso foto se mindele Banzelu nyonso bango se mindele Soki zabulu foto moto mwindo Injustice euta wapi o mama nakomi tunaka nakomi tunaka nakomi tunaka Nzambe o nakomi tunaka o Poso mwindo eutande wapi o Poto mwindo eutande wapi o Banoko bakanga biso mayele boye Bikeka bakoko bango baboyaka Kisa bakoko bango bandimaka te Kasi na ndako Nzambe biso tomonaka Tokosambela chapele na maboko Tokosambela bikeko bitoni ndako Kasi bikeko yango se mindele Pona nini Nzambe nakomi tunaka nakomi tunaka Nzambe o nakomi tunaka o Baprofete mindele biso tondimaka Kasi bato mwindo bango bandimaka te Pona nini Nzambe osala biso boye Afrika miso efungwani Afrika tozonga nsima te mama nakomi tunaka nakomi tunaka